Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout l'ensemble surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na se TV. Naebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça mon cosme respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi normalement ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde lo comme lo mama Ana Kalamba ina peso mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu kwa kumvimbe yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Shalom et libotania sobana Nzambe balanda kabiso na kati ya notre chaîne www.com tolo na cette TV ya mana biso Ana Kalamba o wapi na za kati ya telepoto ici que papa na biso na komba Carlos Kalamba Nzambe ala vraiment pambola bino makasi avec toute une famille ya nini o David et Josué o zali Ozana zali Joyce o zali bana o mama na biso Ana Kalamba o ya boti bango vraiment Nzambe ala famille kitoko famille ko exemplaire o Nzambe azali ko battre ko Nzambe ali ko sunga. C'est votre humble le prophète Samuel Eric, c'est votre présentateur. On a bien vraiment le lot tous à Katia écho et témoignage au qui a mis un homme de Dieu puissant. Au appelé ma coleska puis maman Ana Kalamba et autres découvrir les vrais noms naïe et pas un moto à yébi parce que dit Ana Kalamba mais tu peux y ba outi wapi et bandaki ndeni pe le lot akoma o ya comme le lot Ana Kalamba et toi comme appelé évangéliste pour que ba tous les ba croire na Katia ministère naïe. Donc nous tous en battu parce que mon union soit outa na source autolobaka mutu mo taza Melchisedek a outi pas imo côté ba bimika boye non même Yesu ye moko sena ki abima na nzela mutu majaza ki Nzambe fallait quand même à respecter ba principe au Bible lobaka ba principe to au mon union soit outa quelque part comme quelque part nde toto ye balelo Ana Kalamba maman Ana Kalamba évangéliste a outi wapi comme on a ezali nini. Et puis, vina Isaac Ndenganini, deux amours écho, il y a témoignage. Oto Yambi, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Oyo, Azali Pemouane à Banda, ni Babaka Banda, c'est Paris. Tozotam Moine, Tozomona Bono, Tozobele, O Moumbankolo, esclave Ankolo, O Moukala, Sogi Yankolo, tout. Tozo Kayukaseke, Azap Penana, réputation, parce qu'il y a des faux pasteurs au Banaba réputation Mabé, mais na moins vérification de Tolandeli, tu comme on a qui a la réputation Moko, Yamalam. Papa Guy Bijou Bambongo, prophète Yenda. Je crois que l'émission Oboza a discuté ensemble avec mon caméraman Francis à Fungoli Ozali, notre plateau. Tout le monde a invité Yamokola Lelo. Le botin a invité, tous en directement Awa. Mbote papa. Mbote, mon frère journaliste. Boni papa. Bon, santé à bien, santé à très bien, ça très bien, santé à malam. Ok, nous avons yambi l'homme de Dieu na lingi yambo émission ibanda to pesio permission ya kobondela ya kofungola uzali émission na biso. Seigneur Jésus to pesio merci pour na occasion pour na opportunité to pesibiso. To tiki moment où epana yo Bible sur banangai car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela Père to commencer et loko mon côté sans toi associer yo. Prière nangai l'après-midi à l'éloute Nzambe émission les kamalam. Soit contrôle il y a émission on dit de la fin pour que gloire terve dans les ciels au nom de Jésus-Christ insuppé par la foi. Amen. Amen. Wa balandino swala na biso. Amen. 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 Et pas maman Ana Kalamba, mon boss que j'aime beaucoup na ngari makasi maman malamu. Est-ce que papa Carlos hein?
Nzamba lola pambola yo. Papa to jouer na kati invité na kati ya plateau na biso po to yebana d'abord kombo na yo et puis ozali nani? Kombo na ngai ezali bat baiblinga Eric Dikoba Londa. Mais lelo na koma apôtre Dikoba Mwaka Titi. Donc kombo na ngai pour le misa apôtre Dikoba Mwaka Titi. Apôtre kombo ministériel Dikoba kombo tata Mwaka kombo mama Titi kombo nzamba pesa ngai. Kombo na ngai ngwana. Ok, je crois to revenir na apôtre Dikoba Titi Mwaka. Pourquoi Eric Kolongwa Titi eye onko la peso Titi eza identification nini? Bon, Titi c'est un apôtre de Jésus-Christ quoi. Az apôtre Yesu Masia bana ya apôtre Paul. Timothée azalaka Titi azalaki baza pena ba fruit ya apôtre Paul. Nazo prier nzambe na oluka nzambe comme nzaga Eric Dikoba Londa. Mais par la grâce de Dieu, tant toujours avancé dans ma nzambe, le Seigneur m'avait parlé que na longola kombo ya Eric. Na cha kombo ya Titi. C'est ya ngomona koma Titi apôtre Dikoba Mwaka Titi. Pour rapport à musala o nzamba pesanga. Pour musala o nzamba peso c'est nzamba ko bengwa na kombo tene singai comme na prophète Eric Samuel comme on a Eric yone zakaka. Mais kola bakisa ndi Samuel na kati wana na ebité. Ils ont influence ni nezali na kombo wana po elongwa. Yo moko influence ni zalaki. Bon, ezama influence te. Mais ça, chaque homme de Dieu a une inspiration de Zamba Pesakaye. Tu vois Pierre, je sais ça, changer de combo. Son point. C'est que non, yo comment les assos c'est facile comme Pierre, c'est le Libanga. Doit changer comme avec quoi avancer musique dans la révélation que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Abi porte à ces jours de mort et hôtel Mateli Bosonango et à la tongo et à la bouteille à la moïse à pourquoi. C'est dans le sens là quand j'ai l'inspiration, Dieu m'a dit, en pleine prière, j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit, change ton nom. Longola Eric, ton nom à partir d'aujourd'hui, tu deviens Titi, un disciple. Un disciple, balandi balanda biso, nzambe vraiment pambola vraiment mingi, quand des tozo koba déjà papa na biso, Titi dans tout longola kombo Eric directement, toche Titi ikoba Mwaka. Ok, merci beaucoup. Papa Titi, l'apôtre Titi, donc, na tout besoin comme ministériel, n'a habité. Conversation, na yo topé, qu'on s'est converti, na yo, ça pris combien de temps? Na nenini. D'abord, avant, aux Alakimbeni, d'abord, avant, tu étais qui? Bon, merci pour la question. Tout ninga inabiki batbaola na biso. Ngai nde na sabwe na bongoli mutema na nga. Je crois que dans 1991, dans l'église Les Messagers. Bon, auparavant, maman n'a biso abotanga que son âme repose après Mwaka Tembo. Mais raison mangana église catholique na Saint-Michel. Alors ma biso no sobana nyoso. Na note kama futa na Windsor Sinking. Je crois que maman Anne Kalambai tolo na se ayebi. Na zaki Vander na Windsor Sinking. Na note kama futa ba madesu baloso, j'étais encore un païen. Ma maman je m'appelle à Saint-Michel, l'église catholique. Mais il est arrivé que dans 91, l'église Moukayaka na bandala comme 4 messagers, les messagers. Dans cette époque, il y avait seulement maman Tumbazo René na Sekuna, ba gagné dans mes alakité. L'époque où maman Tumba na Sekuna donc azo René Batou. Donc c'est-à-dire l'église est belle alakité. Et par la grâce de Dieu, il y a une sœur comme on est net. Azana venu soit là, na bandal bisengo, c'est elle qui m'avait pris un jour, pas ton autre copain, mais à cette époque j'étais encore Janspil encore. Dans un copain biloko ba kachu na ki Janspil, kolanda ba Michael Jackson, hein, kolanda image ça oui, dans un ba Bobby Brown, vraiment on dansait, on faisait ça. Maman Anne Kalamba tolo na sayebi. Osomona, nazaki na potion wana. Mais il est arrivé dans 91 sœur Nenette Aezwanga toye na bundi chez les 4 messagers bayaka na bandal. Ba bouleverser pe bandal na kota na église wana na 91 na yo première fois na ka parole oyo et toucha ngai au sentiment na ba teyo obina kenda nanga Saint-Michel na critiquer était parce que l'église catholique mais face à parole nga na yo qui et c'est comme un sémence
ekoti na kati na nga eko bouleverser makambo na kati na nga nalandi nzela nzambe kaka na 91 na persévérer neti na ba février mars avril juin juillet na pengwi na nga nazongeli na nga mamba mokili nazongi na nga bambiance bani mambo tuna ezalaka mais na 95 et na circonstance nzambe apermetaki parce que mama na biso azali kwa likonzi ya famille biso no toaki ensemble na famille to vivre mère abando réuni bato nyonso to mère akufi et ndako tozali kovanda na luango wana en face à Basileo Scram star musicien en face à Basileo Scram donc to fout landa que tâche pas tout bébé que zanda kuna biso ton mère akufi comme maman tete Juandeke ou ya sana église loin pas papa na biso docteur Ngalas camarade maman ino grande sœur à docteur Ngalas yenda yaki na ndako en étage fallait muto remplacer parce que muto ndo fout ndako za susté. À cette époque, nous avons tout foutu la $75 à la fin du mois. À cette époque, nous avons 95, 93, 94, 95. Parce que nous avons foutu à ça. Maman, tu sais ce qu'on est, qu'on a été poté, il fallait installer maman. Parce que tu sais, maman, tu t'as vu, il y a pas de la maman n'enda quoi. Tant que tu as coupé, tu as dit, à cette époque, na qui pena mon amoké. Maman, tu étais à l'eau qui est solo, à tali H, dans la responsabilité, dans qui n'a pas ça les passe. En 1995, Atalinga, on accepte de Christ comme Seigneur depuis 91. On se comprend. Kubeba kako mukili qui m'a cassé trop et beninge songi singa sus comme maman tete Atalinga bilanga ko tala talinga maman tete et puis singa mwana nazane loko opesa yote. Mais na présenter mutu moko boye ngape na mutu. Et loko na sepelaka na maman na bisanga bi ngape na mutu. Na ba responsabilité nanga na bana nanga. Okoya na tongo na opiayo. Oye na midi na opeso. Mais na pourquoi na ko changer pour na mutu. Na Christ. Mais je te présente quelqu'un. Matin, midi, soir, quand tu viens chez lui. Il est vraiment. Donc, on se dit que non. On va dire Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cassées, celles que tu ne connais pas. On se comprend. Maman, tu étais pena. Et puis, on a présenté Jésus-Christ. On a présenté Yesu Masia. Yesu ko na tongo na midi na mo na pokwa en tout cas Yesu pena téléphone écoute kanga mangate ah papa na yoke loko wana esimbanga na 95 na okati na 7e mois toto kunda défunte mère na biso na kenda église da louange na kitambo pa ba docteur Ngalas na lupango na bango mama il doit vanda kana bande ko docteur Ngalas pa vanda kana papa na biso na côté la louange na zo 4 lois spirituelles. La kenda pour nali papa na kilote na chemise n'hésite pas depuis jour nous naissons jusqu'à ce jour. Merci beaucoup depuis ce jour jusqu'à ce jour au tkali kopé ngwate les 4 messagers na pesi musée ado na musée pia na pesi no mbote belé pour un grand travail bo sali bo ningisa ki ozone wana et jusqu'à présent le lot bato belé pe ba bini bibi noto donc fruit mo comme ça les messagers to moni awa mais moi qui tana simba ba musée ado musée pe comprendre pena que oza pena na kati ya masolo oyebi pena masolo oza pena na histoire ya évangile ya rêve na kati ya mboka o. Malgré je suis jeune, donc il faut que moi beaucoup. Ok, merci beaucoup papa. Et par rapport au parcours notre Landiango, to siko toto kota na maintenant si maman mo mkevo to kota na place auto ni to côté là. Na habité baptisé par un nani, ko ba mta baptisé ki yo. 4 lois spirituelles c'est un affermissement en tout cas un vrai chrétien il y a 4 lois spirituelles c'est quoi chrétienté. C'est que au sota babita. Nana baptisé ki yo. Premier évangile qui déjà dans lobby est-ce que vous avez baptisé? Oui, on a soit baptême et pas il y a docteur Matabisengo. Mon vie chrétienne à cette époque on a outil la louange sur la 4 lois spirituelles donc affermissement donc on a 3 jours à sec pour la délivrance la biso. Aussi ici à Songi mon père spirituel apôtre Nestor béni de Dieu. Pour le moment à vous visa en Allemagne. Celui mon père spirituel. Son point, on y parcours dans la cellule mon père spirituel. Bango balongi na ASEM. Parce que dans cette église la louange seulement na ko bango la 4 mois par an. Quand on a 5 mois. Dans cette église la louange 4 mois, mais mon père spirituel apporte que Nestor béni, celui qui m'a consacré au à reconnaître qui dit Kaboisa la 80 000 c'est la 80. Place dans pour que la Namadouda
bango bazali na place moko bazoela bango na compte église baovanda na entre ta balongo église assez na mola epai ya docteur ngola sinon te koko que son âme repose en paix à sa coupa docteur ngoyanguba parce que père spirituel nga balongo parce que wa beau frère na ye donc docteur ngoyanguba ba la grande sœur ya donc père spirituel apporte notre béni de Dieu azana Allemagne papa na nga molimo alors papa nanga ayuki nga na osambela na ndako bango bavanda na ndako bazali na immeuble soki na se ayuki na butu prier makaka prier fort na butu to prier nanga mata na matoi na ye akokata non pone ba jeune nino azosambela makasi de butu babona tongo na mute elukanga atuna kata lpomba babisi tokai wana tanga moni ngai abinga amusola nga na banyeglise awa atala tutu na kumbulete simba nga mbala moko na kata makolo na la louange na côté église na comme église les élites de Dieu. C'est là où na pense que na makolo ya apôtre depuis le 5 le mois de novembre décembre si na tawo e communiqué za partir na konga na lo na ministère na c'est pas ça cela. Merci beaucoup Libota ya Nzambe nyoka toujours na témoignage ya papa na biso apôtre Tite mwaka plutôt du Koba mwaka ni toujours landa ye to ba ibaki na auparavant na kombo Eric lelo Nzambe a changé vraiment kombo gloire ils ont pas Nzambe tata na salué encore une fois du de Bambongo ainsi que na baki mkono boa kama boss pour na ndili makasi donc quand il na boa ana kalambaye na se pas ne Carlos kalambaye car ayo ni ko na boa ka ina mingi po so la bien so ba boa ki au moins pour saluer alors maintenant aux boss mais so ba lobi yo po au salut merci beaucoup rencontre mayo d'abord ana kalambaye pa no zanani ana kalambaye pa na nga aza mwana na monde spirituel mais na monde oyo tokaki azali azaba ministre donc tomoni donc c'est moko tukasape ande nza masela tout apunga na tikiba so bon ana kalamba itolo na se sans pépé sans pipaya le fond dans la d'abord azali ministre de pas la qualité de comme on a soufflé tout sur la voie donc abangisaka bamasane yolobaneni abetaka bamasane bakofi to nini parce que lelo pena tozo mo eko eko ya témoignage donc mokile yeba bon kombo nini à part Jeanne Massamba kombo nini oye ako se retrouver tanga yoki on monone mamo ando seka eza kombo nini kombo nga na yebeli kaka ezali Jeanne Massamba bakombo na bango ya kikomba mani parce que elomo zele 4 deni babanga kai ba master na etunde ba okona ensemble non lobana surtout master na ti problème aki be tirer et pour que soit sur le kia oya de l'autre na ngambo mususu et bon na problème asa ki te faté donc ça me atiba esprit nous monwa na lelo mo ko kumisa nzambe pona tina na e amela ba diamba amela ba ovio ya loyenge bato ba basala ka ba mfo sala lelo otomona ba basala sala lelo amela diamba melilo toko Jeanne Massamba na Jeanne comme Jeanne Massamba sala makala ya sala ngotongo donc lelo oyo komona il faut pas remercier nzambe parce que la plante ça me déjà n'engouana peut-être la plante va tout ça qui n'engouana la plante ça me déjà n'engouana qu'un jour à Okoma pasteur à nous laisser par brebis ce monde Jeanne Massamba papa Jeanne Massamba
mibali babanga e mibali azolenga bo bayebaki azaki manga azaka mbanga posakana te vous comprenez ba master na tout j'ai dit cela Dieu m'a parlé ba olenga e parce que l'idée donc l'idée subizaka na ona katina mais mal utilisé par le monde. Merci beaucoup, je crois, Toyokoba, pour la Likambouya, maman Nabiso, Anna Kalamba, auparavant, Kombo Zalaki, na Kombo ya Jeanne Massamba, les lois a commis Anna Kalamba, donc c'est vraiment une évangéliste, bien confirmée, consacrée, ordonnée, on appelle ensemble ya solo ya Lukutate. Nana Tunayo, papa apôtre Titi, Nana Tunayo, question très très important parce qu'il faut témoigner malam. Moutinho se fait témoigner à Mouto Ayebi. Le Saint-Esprit a témoigné Jésus parce que le Saint-Esprit est Yebaki Yesu. Malgré Jean-Baptiste a présenté un Yesu, mais c'est là qui l'ola est confirmé, c'est-à-dire est confirmé Makamboyo. Yozana, vous rencontrez nous bainaye, vous comment ba camarade ndenge nini. Bon, merci pour la question. Oyo, tous à quartier moko. Tout comment ba mista potoye banane avec Jeanne Massamba et banane orchestre moko fraternité musique. Et puis bango les basawana na orchestre ba Fali Poupa. Il y a comme on a musique. Donc Fali a na musique. On va répéter dans la Lubus. Fraternité musique et répéter dans la Mba. On hôpital la bonne on ça de Mba pour se rappeler. Biso tout ça pour la partie pour soutenir la fraternité musicale tout pays. Batembe banini c'est-à-dire sur ba Jeanne Massamba. Bazo ta sundi na se ba umata boelikolo. Bazo ya pe na wenza singinga na loteka. Bayosomba biloko bayebenga déjà. Eric Dikoba. Ba obenga kuta cette époque tchato ka se dimoso. Oh, mais comment on a c'est ba pesa na ba Didi Kalombo. Voilà yena famille. Biso to yeba ke Didi Kalombo. Fali kuto ne ko pas servi. Osomba. Maintenant l'idée de match Baluka, tout cela était dans les plans de Dieu qui fallait ne pas. Guerre celle qui entre dans New City. Fallait dans New City, ba Didi Kalombo, na ba Seleo, na fraternité. Bitunde ba Jeanne Massamba so concert za toke na ba Jeanne Massamba. Tolo na se maman Anne Kalamba, lelo oh maman évangéliste puissante. Mais tout qui n'est pas concert. Abanda kolata kabanda forme kala. Abanda forme kala blague ti abanda na kolata kala. Mais malgré zolata bazé baki ba baino na bango ba lotoko na mobiso to baino to meli lotoko. Tokendule. Fraté contre New City. Moto ezopela. Bango ba yeba ba sozo kabana so ba ya mata na podium azo baluka mais des fois yo mama sino pusana noza makamno pasana mituso abeto coup de tête kao bat pa yebita nazo expliquer o yazaki yena bana mbele ba olenga ba obanga ni parla to yebana kina Jeanne Massamba to yebani ba yapi kosoma bilo na wenza sinkini ngana teka mafuta na teka baloso ba madesu ba miliki ba secret ba ya kana na mesa Mbappé ba tolenga pe aussi pour libérer Bakay. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup Kane Balobi donc Mambaolata ya maman Anna Kalamba eza lelote likamba douleur parce que yende Mambaolata donc olata ezandeye kolata donc tu évidemment que moi nana Francis to zela déjà na mois de février to sepela pour ebsenga déjà 4 mois la valise abilamba ezo yana basaba to le mango donc to zela ngo déjà donc maman Anna Kalamba quand on va à likamba douleur en tout cas to sentir un même témoignage toujours kango awa vraiment et là on est pour ça qui malgré ça te pour tout naé tant que baboza na New City na orchestre wana azai danseuse to azai kaka ba fio ba ya ka ça dit pour ko décorer pour na ko défendre les orchestres na bango te ya zala ki moto yo ki danseuse na ye e banda pekala banda kala azale ko décorer non ba no décorer même na maman c'est ba lati ba ni do décorer après tout on a se retirer dans monde wana
jour tout à coup on a vu bête sauvage. Talanga sa série na pekango na finganga ba yebi na sauté atiki biso akei oh na moneda musika nzamba selenga kata mon musika na tiki bango na mondo wana kinanga na mondo nzambe tu vois donc c'est des sens là na mona que danser na mona kata on a outimiki d'ailleurs que mes potos il y a 300 coupés à l'époque il y en a 300 coupés en an moi aussi ne presque ni l'accès que non ah kotimba na e donc ezelu ga na kati ba moné yu maté quand on va moné yu maté donc to mokonzi ya yo yango wana ba respect belé moi ça mokonzi ba respect belé quand ngolo baka donc toko pas que leadership neza le teza pena ya mwakala na bité tango matina niveau wana kokoma bête sauvage dans ces yawera auparavant azaka orgueilleuse tozaka simple après tango akomi sous lole nongo mataki tozaka donc azaka ninga donc ndeka boné o mesana ya azaleka bongo a changer tala moni Jeanne Massamba azaka orgueilleuse. J'ai dit cela devant Dieu. Donc quelqu'un azaki mutumo boye. Donc, à moi, cause un problème, Jeanne Massamba, cause un problème, mais malgré ça, c'est qu'on côtoie tout le monde. Azo vivre n'enge moko boye simple, donc c'est-à-dire simplicité ne banda kala. Ozo ba mastani kutu que son âme réponse à pays seka kufa, kamane iseka. Akipena sumbia na ba mastani ba bijuko kama. Ozo comprendre? Françoise ça tout va nenda comme on a sumbiona et pas ba kati denal que son âme repose après ba tout autant ba kombo ebi ba mastanae azaki simple azana ba problème na ba tupena et ça là qui c'est yi azé au côtoyer tout le monde orgueil non wana pena et loko wana paninga tikolo mona ngoti amwe ko za na problème wana guerre na ye muto za la guerre na muninga bono luka na raka mais azaki muto c'est quelqu'un qui était humble. Il côtoie tout le monde. À ça, on a battu so. On a qui bakute le bali ba meli, so ba meli lo na mon ba bani balati ba sokol balati ale ba ke parcours. Ba ki bon. Azaki orgueilleuse. OK, merci beaucoup. Je te retrouve de Montréal. OK, merci beaucoup. Quels sont défauts ni tosh et lokonini oyo o remarqué pa na yo? Oyo et ça la ka au choc mais le lo ngo dévoiler ngo. Et lokonini oyo ça la au choc le longo de voilà ngo il est très important atanga pena pona ngai elo esalanga pasi nebeka ki osuka na niveau ya babneto baluka ta mona koti maison mais wenge musique maison mais wanda ngana mo prier nanga déjà esalanga osuka nga po tala na bi na mi mouvement na ningisa mambo esalanga po il a fait son témoignage mambo na boyoka yenda uta kuna so uti ne sika wana te moye mama mbele kaka wana ezate mais soko uti sika na mutu mbiso ka uti mai mbongo soko biso ke pio da zobela bango bana na mai ozo bana ya uti na orchestre wana tangu lelo onzamba sele grâce à komi lelo mama Anne Kalamba évangéliste puissante soka lobino ke monde wana zama be yokai. Merci beaucoup et choc liboso oyo mama Anna Kalamba oyo sala kayo oyo sala opasi pour ngokota na une musique maison mère ngango zali choc ya pasi point fort que nous connaissons nos bénéficiaires tant boza na no avant bon na ba bon mpima elo ni yo bénéficier pa na oyo tika lokola tango tobi ate Anna Kalamba ina poni kambo na félicitations ezani ayokayo c'est peu la pona pa na Isaki aza mutu mo de à chaque fois que à l'époque ça na maison mais ngala ke bukaye na pala toka na mola apinga ngana na basilo kapesi
nga na prière déjà ma benga nga na yaka na parler na maison mais azoka kanisa na banda la azoka parler na banda la wana na 300 na kipe na kipe na parti ya papa tela kuta senga na le kuta ba prière pa ni asenga asenga ba prière oh ata na déjà le long na katina de lo on se kungisa mais ya nzamba te kungisa misuka suka la vérité il n'y a plus parti en fait. Ok, voilà aujourd'hui. Nazo kozo baki aza mwana na yo. Na ina yeba mwana ngo par rapport à quoi? Na ina yeba mwana ngo za par rapport à quoi? Oyo tonto yeba mwana yo na ndenge nini? Bon, sono benge ma fille ezake eza pona ki ancienneté ya musalo biso za nango ya Nzambe. Oyebi jour auta poto ayaka wana bongoli mutema. Ayako kutanga na sumbi place na saka lelo. Nga na yebi ki ya uti poto wana bongoli mutema mosamba la témoignage qui déjà à mon prier. Oyebi ke tukutana nga na zena mo complexe mo ya mutapoto. Mo complexe zaki malgré na prier ka mo complexe mais na comprendre telo ka sala poza acte motam su ya bosani. Amunanga afukama. Papa, pourquoi? Na teka na matanga moko na 8 décembre parce que telemia na teka na matanga moko. Sko vidéo ki na poto. Atala landa matea wana esale pas tanga eko ya. Afukama na mobengse na réveil matinal. To prier na veni luangwa. Amo ya réveil matinal. To prier na ndenge ko zonga mikili. Asa naza consciente autindela ngama balar moboye. C'est pour ça na bien que ma fille asenga kutamina papa kotika ngate na bezo ba prière bobo à l'époque on a ce qu'on bongi motema pena kwa mo prière landa ba à partir de la terre la terre awawa et que vidéo qui na landa ba terre kana ba terre choka li tanga yé pena do afandi pena dia papa uza musala akoya Ok, merci beaucoup. Je crois que vous comprenez. Donc, tout ça, là, na porte titre, ou azaki, camarade, ya maman Anna Kalambai, oyo, lelo za Anna Kalambai, lobe azaki Jeanne Massamba, lobe azaki Pébé Sauvage, mais nous avons changé d'identité na ye. Na lingi, autant la pena caméra, ou ma lunette. Bateau bazano na ngambo wana. Lelo eza exemple moko s'ouvre ma casse danser ça monné na mboka oya s'est converti puis a commis servant de l'Éternel puis a eu ministère et puis pour calamité a ko bâtir musala ya poto awa na lingo tala pena caméra malamu bato bazana na musala na ba danser wana pour nga comprendre que loko moko na comprendre que mes hommes yala ba serviteur de ba obi mebele wana. Autre qui chrétien, on a oublié qui tabas pasteur. Autre qui n'a comme flamme kapaya évangéliste. Calamine tenance to récupérer au babengi na combo ya Blaise, au babengi Sangara de Kuta. C'est un frère Blaise et où est la chaîne malgré to kaka. Assemble la ça va un dixième. Maman c'est maman pata, maman pasteur. Alors tu comprends que mes hommes le col là ça va serviteur c'est que un jour patron na bango a serviteur. Je crois qu'on a le bango. Conseil de quoi que fait ça. On va vous la par rapport il y a Batu. On va s'en aller à Cambouane. Conseil d'akoué. Bati kala tout balanda aux allégeants de ça. Oui, merci. Conseil na coupé ça Batu basa kula. Maman Anne Kalambai a déjà un témoignage pour la vie. Azaki na monde wana lelo abima. Tala o nzamba commissaire lelo. A même référence. Soit le col à Paul. Parce que Paul a qui brigand. A détruit l'église. Elle aussi. Azaki terrible. Mais aujourd'hui, nzamba laxi nena bokasi na ye. Abimise kuna. Ndenge nzamba abimise kuna. Le même Dieu est capable aussi aujourd'hui. Il y a combien de monde wana. Même Bible dans 1 Jean chapitre 5 verset 12.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Auparavant, vie est na katina. Mais aujourd'hui, il a la vie. Cette vie, azo pesango, azo distribuer na batunyoso. Maman Anne Kalambai, évangéliste, c'est puissante. Ce qui yolandi, na maté nae, vie nae d'abord. C'est un grand témoignage. Et qu'on sait là qu'il y a paix. Lobinzamba salongolo, ana obimana mondo, ana au région n'est pas d'intérêt moko. Christ na royaume. C'est fini, que Dieu vous bénisse. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Na lingelo balika moko pona tolonase, obi sabatu ba sabone, ngi izato na TV ma ana kalambai. Na ebi kona lika mo folo bela batu, po bat ba région. Yo mo po beti histoire na yo. Lelo ko mo sana nzambe. Na lingelo balika mo moko pona tolonase TV ma ana kalambai. Oui, nalingi batu mingi bo s'abonner na tolonase TV ya chaîne moko ezosala propagande. Il y a combo à Yesu, puis il y a intérêt à Christ, puis il y a royaume. Tu vas s'abonner et belé. Na 4 comme na Asie, na Europe, na Amérique, na Afrique, na Océanie. Tous les 5 continents vont s'abonner na Tolonase TV. Il y a Maman Anne Kalamba. Parce que c'est ça la propagande. Il y a combo à Yesu, puis il y a intérêt à Christ, puis il y a royaume. Pour s'abonner. Ok, merci beaucoup. Quelques salutations à Batbaolanda na photo et puis na yo. Il y a contact, il y a besoin prier, on a besoin, il y a solution, on a besoin, il y a conseil, on a besoin, numéro na yo et puis moi ba dédicace c'est ça la bien. Oui, merci vraiment. Et là on a pour le banami OK, numéro de téléphone on a d'abord 081 37 67 599 na bandeli 081 37 67 599 on a numéro de téléphone na WhatsApp on nous bon, on a fait ça va tout le monde, on a fait ci, d'abord il y a maman évangéliste puissante, Namobali, papa, Carlos Kalamba, papa, plein de bonnes choses. Tu as fait un grand travail. Nous saluons Sali, nous avons fait et belé. Donc, on l'a dit qu'on a ma belé, on l'a dit qu'on a ma belé, ma bête. On l'a dit qu'on a ma belé, ma bouka. Bon, mbote mingi na bainyo so bazana France wana na possibilité miyake kamba kabana kamba na Jeanne na pesi mbote na Pams Dimos Diji Dimos Grâce Dimos Riti Dimos na pesi mbote na Elodie Mantengo na Paris na pesi mbote na Asia Panda Mareva na Paris na papa Gilles la cool ba uti kobala na sika vraiment libala et sa volonté nzambe bon mais la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a aimé. Cette parole est kangaliba na bino na posete roli bonzolo na Suisse na pispe mbote pa ya bobo bonzolo na Suisse Flerby na Suisse na pesi magie la saga mbote be amulo wa mbote belé na France vraiment. On est sur la pessimbo tété, en tout cas, bolimbisa ngai. Ba kombo ils a tellement belé que Dieu vous bénisse. Moi minga wona kabongo la mitema. On ba bongo mitema te ba se convertir. Yesu azoya. Jésus revient bientôt. Mais insistez, Jésus revient bientôt. Tout la Covid 2019 et enseigné le son. Tous humains les consciences à monsieur ça. Apocalypse 12, Satan dans la conscience que la Bible kazana tamuke. Il y a un seul objectif à ramener pour atteindre la carte alliée des tourments, la carte d'enfer. À ça, pour la conscience, pour nous les enfants de Dieu, conscience, c'est ça, la Christ revient bientôt. Ceux qui au bon moment, ont thématique, bon moment, attendant là, il y a tout le monde qui suffit. Il y a des messages qui coulent pour l'intérêt du Christ et du royaume. Au bon moment, quand on a Christ, quand on a Nzambe, maman, quand on papa, quand on a Nzambe, en Europe, quand on a Nzambe, on a problème avec document, on peut s'envoyer sur la scie. Tout le monde s'est tiré ça, ils ont annoncé une seule évangile à Christ, un témoignage à bien. Landa, ce qu'on a dit, on s'abonne, Nzambo ya lola à pas volayo. Et puis, intérêt mon que ça, l'obli soit pour ya, Jésus revient bientôt. La supercité, Yesu asoya. Là, un message mon atteint par maintenant, Yesu asoya, calamité. Yesu asoya. Matthieu 24 35 dit ce qui s'est passé au temps de Noé passera aussi à l'avènement de Christ. Nous attendons l'événement de Christ. Retour à Jésus. Tant que Noé nous a sorti à notre arche, pas de bandima qui était délice et pétale.
na tana biso pe bato bile bazo kwata Christ ya papa on mati Jésus revient de Dieu soki na lokongola moteto kongola motema soki ozaki na katolika mwanzambe ekolemba ki osonga kisi c'est le moment ozongela makono sombali na katashema Christ parce que royaume que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Tolo. C'est dit que Dieu bénisse Maman Annie Kalamba, une femme puissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On a vraiment tout comme la souka dans notre émission, on a dit que l'homme de Dieu n'a pas de propre Titi, ou Azalaki, du coup, Mwaka. Titi, ou Azalaki, Azalaki, camarade, il y a notre boss, na Congo, il y a Maman Annie Kalamba, qui est Jean. Le maire Ayaki, le cola. Bête sauvage et le lokolo à Salingolo a commencé à Nzambe. Quand tu baka biso chaîne biso dans un baptiste et ça a normalement belé juste la publicité Jésus-Christ parce que la même que Kolo Musala Azali Koya. Je crois que c'est très important. Voilà. Montréal, papa Béa Soubosen Motumoka combien na suka au la caméra. Ok, merci. Oui. Na bosse ni Motumoko. Soki na ten kombo na été. Et ça m'a bien mis pour nanga naza reconnaissant pas naza pe mwana asa na Irlande Patrick Bila Fwamba nzamba pombola na moi ciné maman Gracias en tout cas nzamba pombola ba ngomini donc c'est Patrick Bila Fwamba na Irlande que Dieu te bénisse à mon amour merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que pendant la souka et notre émission à Bisso, ce que vous plaît, monsieur Bopesi Maman Anna Kalamba, merci. Et puis c'est Montréal, là, na Congo, il y a Francis le Noble, merci. Et puis c'est le présentateur na Bino, na Congo, prophète Samuel Eric, merci. Et puis c'est Tata Nzando, a Pessi na Bino, et Mando, na avec Covid-19, Betty, nous envie, na et puis merci. Et puis si notre papa, merci, ainsi que sans oublier notre papa. Conseil numéro 1 à 4 chaînes de combo papa Carlos Kalambai. Au PC, merci. On a besoin d'émission. On a plus de 143 947 45 03. Les numéros s'il y a des événements, les acheter la pasteur, acheter de l'éternel. Vous chrétiens, vous pas filmer ça. Chrétien kakatobi juste chrétien 100% Jésus. Tu vois tout sur la photo sala musala ya nzambe pe aux besoin promotion le kono e bana e monana ki la photo monango benga biso to benga mama biso ana kalambai na numéro za na se wana ya ko benga biso to koma sur le terrain et to sala musala nzambe soki yesu azongite to kutana bino na même chaîne na même heure bye bye à la prochaine numéro ciao. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese